Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, mbote, mbote. Mingi na bien sito ba ebolinga ka maman Eliane Nitu na pesi ba mbote. Habari, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba mawazo batela kimi ezali. Bino pe na côté na bino na banzi bolamuki bien. Ndala ba toujours que kola muka eza habitude te. Ko passer journée eza pe habitude te. Ko bima ko zonga ndako eza pe habitude te yanwana. Ce que moniki olamuki na makasi nzamba pesi pe mabomo ko kumisa nzambe ko pesa nzambe merci parce que la vie ne nous appartient pas. Vie oyo eza ya bisote. Nga kutunde na za boye nde bomoni nga boye donc nazokende nazobima nazokende eza ndeko na biso moko wa mwasi atreki biso la makolo eza na nzela naza kokende enterrement mpo tokende otike na dernier demeure na ye alors nde na baka toujours kokola ezalaka volonté mais kolamuka ezalaka nde grâce ya nzambe merci mingi na bino surtout oyo bolingaka mama Elia Nitu oyo bosepelaka na mama Elia Nitu oyo bolingaka ba émission ya mama Elia Nitu napesi bino merci mingi oyo bopartageaka ba émission ya mama Elia Nitu ndeko so ezamba no ya liboso okutani na ngai na kosenga na osabone na Eliane Nitu TV après avoir s'abonner activer cloche de notification pour que orataka ba émission te so ba émission ska ekoti na kati ya chaîne biso toko solo la boye eza na bana moko babengi ngai bana na biso babengi oui allô maman à toutes bien sûr nabongisi yango déjà déjà toutes j'arrive à tout à l'heure à toutes aïe 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 toi aussi arrête j'arrive non ça vidéo mon boy non ça là ça vidéo mon boy j'arrive ça 3 minutes je descends ok bolimbisa on ezali bongo mama secrétaire mama Delinga fa bozanga po ngai na ye tozokende wapi na matanga nde nalobi mpona okende otika ndeko na biso na dernière demeure na ye aka na Paris na ngai nasolaka mwa mbangu nalobaka mwa nokili kama ndenge nayoba eza boye eza na bana babengi ngai bana bomoni bana moto babengi nga mpona koyebisanga ke mama Eliane baémission osalaka ezalaka malamu baémission ezalaka éducative alors tosengi na yo solwana na baparent solwana baparent baninga na yo ndenge olobaka wana osaka baémission pour nous les jeunes c'est vrai mais les darons te regardent aussi tes émissions bana oyo bayebisinga ke eloko moko ekamusi bana nde ezalaka na kati ya ndako bovandi baparent bozosolola bana bameki kotuna papa na bango na mama ke papa na mama ndenge boza boye est-ce que bosi bosala baassurance vie bana bayebisangaki mama Eliane omoni émission moko osalaki obaki par rapport à baassurance yango nde epesaki mpe biso makanisi totuna na baparent banda babota biso nanu totuna bango makambo ya assurance vie te totuni bango est-ce que assurance vie na bino bosala yango assurance vie eza mosusu absence ya obsèque na bino est-ce que bosala absence baassurance obsèque boyoka papa oyo ndenge aza korépondre bana na ye papa alobi ke ngai baassurance obsèque wana naza nga na ntina nango te parce que lelo soki nakufi naza na baassociation na ngai ekokunda nga bana babi papa baassociation ekokunda yo comment ça ekokunda yo oyo na baassociation ndenge eza wana ezalaki soki moto akufi basengisaka mbongo bino boza bana bobotami boyebi makambo na biso te makambo na biso bacongolais elekaka ndenge wana basengisaka mbongo mpo basala nini bakundi compatriote na bango bana bi na baage na bino papa oyo aza koloba bo aza na age ne botuna 66 ans s'il vous plaît moto aza na 66 ans aza kokonte na baassociation soki akufi mpo bakunda ye bana bazaki choqué bana babi mais ce n'est pas possible papa donc tinongo oza boye mama yo mpe ndenge ovandaka boye na mobali na yo bosala bino baassurance obsèque te baassociation nde ekunda bino yango na ye kolamusa mwa bamémoire bandeko na ngai bapapa na bamama bozotala nga baassociation oyo tosalaka yango mpo ete soki likambo ezali tosungana kaka mpona mbongo te ataka mpona présence physique kokutana kaka komonana kaka eza important ata soki tobi totya mwa mbongo yango ezalaka mpe mingi te ezalaka moke parce que kokunda moto esengaka mbongo ebele
kokunde sengaka mbongo ebele na poto kokunde sengaka bambongo bandeko na nga yango wana na ye vraiment kolamusa bapapa na bamama oyo boza na bamakanisi ya ndenge wana lokola papa oyo papa alobi ka association kokunda ye te et puis papa nga alobi ebongo bino na boti bino musala na bino eza nini bino pe ndenge boza wana bokobimisa mbongo mpona kokunda ngai bana bi papa pas comme ça yo faut ça la première pas biso to ça la deuxième yo il faut ozwa ni assurance obsèque assurance obsèque soki oza nango papa ekopermettre déjà oza na libulu na yo oza na cercueil na yo oyo etali makambo ya bilamba mpona kosombela bilamba kozwa sale kosokipe na kolia biso bana tokoki kosokipe nango epuis association naye koki kotia maboko mais papa koma yo moto kozalaki okufi oza mpe na fierté mpe ya okendeke okufi na yo bato mosusu bakunda yo association ebimisa mbongo bana babimisa mbongo yango naye kobisa bandeko bozotala nga bapapa na bamama tosintegre na kati ya mboka oyo tovandi to s'intégrer bandeko na ngai vie ezaka bilamba cher te vie ezaka ba voiture cher te vie ezaka ka suki ndenge nini te bandeko il faut ko changer ce que botala mutana 66 ans akofuta ngo mukolo nini po aza déjà retraité mukolo na banda suko futa assurance obsèque à sa côté déjà na retraite alors biso ba eto tikali to kotina na to ba retraité te tango yango bandeko na nga ko banda ko futa ba assurance obsèque L'assurance obsèque est très important. Au moins, il y a des choses qui sont très importantes. Makambo échangeant mo qu'il échangeant. Lelo koma nango yo moko kopona. Olobi ke mukona akufa bakunanga na cercueil ya pembe. Mukona akufa bakunanga na cercueil ya marron. Cercueil na ngai bakoma yango kombo. Mukona akufa bakunanga na 14h. Tona 15h to yo moko kopona mukolo na kokufa bolatsa nga costume na ngana na saka nango mariage mukolo na kokufa bolatsa nga libaya na ngai wana nani mokristo azali mwinda mukolo eloko nyonso kolinga o prépare ngo déjà mukolo na kokufa na ngi mbunda ba yuda nde beta mukolo ngo mukolo na kokufa na linga kabobenga nga frère Patrice ayemba mukolo ngo mudo eza lelo makambo biso to banga ka kindo comment muto vandi na poto papa vandi na poto 40 ans oboti bana na poto oui osali na poto po eki na poto na ba vingtaine d'années lelo za na 66 ans papa bana na yo baza choqué bana baza choqué komona ke papa sali musala à côté retraite matikala ko penser te ke afuta assurance obsèque yango na bande ko na ye ko lamusa bino soko za na kati ya pongi ko pesa bana charge wana te tango kendaka musala osali musala po papa na lobi bino bo kunda ngai ba association ngi ko kunda ngai te papa te bongo te atako to bana kopesa bango pe ba charge ndenge wana te bakunda yo po tikeli bango ata eloko moko te o tikela bango pe eloko te ce n'est pas comme ça bandeko oyo nanu babanda kosala makambo ba assurance yobsèque te assurance décès c'est le moment ya kobanda kosala yango vie oyo eza ya biso te sala assurance na yo ndeko na ngai sala assurance obi ke ba assurance nango obsèque na cheka 10 000 na 10 000 o so na kufi ekosomela nga cercueil ekosomela nga libulu bakosomela nga elamba bakosala boye bakosomba chaussette bakosomba ba gants o etikali bato batikali bakoki kokotiser bien sûr bakoki kokotiser pona nini pona café pona salle ndenge zala kaka bakongoli balinga mokolo bakunda mutu mwa kolia kwanga kolia mikate ezangaka te mais kozwa charge nyonso tute otikala ba oyo batikali na sima bandeko nde na ute pe koloba na bino ke assurance ya voyage soko voyager soko futaka assurance na yo soit billet na yo avec assurance soki ataliwe kuti yo pa yo kendaki assurance na yo zina billet za mbongo muke mais corps na yo bakozongisa yango bakozongisa corps na yo soko za na assurance na yo eza très important to s'intégrer to banda muke kozwa mwa bizaleli ya bakolomboka ya bamindele place oyo toza kovanda to banda kozwa te bizaleli na bango ya makambo mosusu ya malamu eza très très important s'il vous plaît ndeko voyageaka kozangisa assurance te so sombi billet sombaka na assurance
ndeko nano banda kozwa baassurance décès na yo te, assurance ya baobsèque te, c'est le moment banda kozwa mpo ntango oyaka elobaka te. Biloko tonégligeaka ezalaka biloko ya motuya, parfois tonégligeaka biloko eza nécessaire. En tout cas ngai na ata mingi te, bandeko deja bazozela ngai tozokende kokende koakompagne ndeko na biso moko atikaki biso, tozokende kotika ye na ndako na ya suka po ete akende kopema na kimia. Ndeko biso mpe toza koakompagne ndenge ezalaka kaka, biso mpe ntango toperdaki oyo ya biso na famille du cœur. En tout cas longonia na mokonzi Nicole Batafe, Maman Nicole Batafe a sensibilisé qui vraiment batou. Maman Nicole Batafe a télémisé qui penza batou. Maman Titina Mwanza, Maman Bayuda a télémisé qui vraiment batou. Maman Nicole Batafe 9-4 yé penza sensibilisé qui penza batou parce que ngai maman il y a nitu ezamba libosona seloko babengi association o tozanango famille du cœur bomoko. Yende penza ndala batou ah botala ndeko na biso pe asali eloko. Alors tango baninga baza kolela bolela na bango bandeko to présenter ba condoléances na bandeko na biso na mama Bibiche na biso oyo azali mama présidente ya association les 12 apôtres. Mama Bibiche, on est de cœur avec toi. Moi eza makasi mais biso bandeko na ope to telemi tozoya kolela na yo elongo to kende kotika ndeko na biso oyo atikaki biso na dernière demeure na ye. Moi muke nazaki nango to solo la yango wana na kasi monde na oloba na mo pressé parce que maman Deline, maman secrétaire ya famille du cœur bomoko aza wana déjà akomi na se azozelanga yango wana nga nazokita pona kende kande na yebisaka bino que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusa kumuna nzamba anu benshane bana betu bons. Bonne journée boka mataba bisous. Bye bye.